koinda. Botuninga te, pana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bana Nzambe bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote bisika bozali solo tozali na pasi pe mawa na mutema kosala biso élément oyo tozosala lelo ezali bongo sur les obsèques ya moko ya basali na Nzambe moko ya bakongolais o atiki biso ya mikili ya poto le révérend pasteur Emmanuel Botolo Zola oyo na Paris boyebi mosali na Nzambe munene a travaillé pendant longtemps kati na elanga na nkolo kasi solo nkolo Yesu mokonzi mpo mobikisi na biso apesaka pe ye nde azwi arandaki ame na ye mikolo eleki kasi naye kopesa bandeko programme ya baobsèque ya révérend pasteur Emmanuel Botolo Zola atikaki biso uta kuna na France na Paris kasi baprogramme ya baobsèque na ye ezali ndenge nini. Programme ya baobsèque na ye ezali boye samedi le 11 mai 2019 à partir ya 9h culte munene ekozala culte moya action de grâce. Un culte d'action de grâce sera célébré à l'église Le Rocher de 9h à 11h. Kuna na Paris, l'église Le Rocher, bomona ba adresse na tozo koma na itando na biso bisika wapi culte munene kozala célébrer pona kokanisa to pe kokumisa Nzambe alobi ete azali maître ya temps pe ya circonstance. Jésus qui Nazareth est le maître temps des circonstances. Voilà na circonstance oyo ekomeli biso ya pasi to perdre moko ya basali na Nzambe pasteur Botolo Emmanuel yango tolobi to célébrer to kumisa Nzambe pona circonstance yango lo pasi na motema pinzoli na miso kasi tosala koboni tika te lokumu kembe mastan joli zonge pe na nkolo sima ya culte d'action de grâce ekozala na église Les Rochers na Paris et tokozala bona animation ya ndeko na biso atiki biso le révérend pasteur Botolo Zola Emmanuel kaka na Paris na France. L'animation aura lieu le samedi 11 mai toujours à 15h au cimetière parisien de Saint-Ouen, rue Michelet. Bandeko ngai na zaka na Paris te kasi je pense que boyebi esika yango malamu cimetière oyo wape esika bakotika papa révérend pasteur Botolo Zola Emmanuel ne kuke na ye ya suka ezali pasi to perdre. Toujours présenter ba condoléances na biso na famille ya papa Emmanuel Botolo et pa ya bana pe bandeko puis na Lingomba église corps du Christ Mubimba bandeko nyonso boyebaki mosali na Nzambe papa Botolo Emmanuel atiki biso akei na ye kopema pasi mingi asala misala ya Nzambe tango molai révérend Emmanuel Botolo a travaillé pe na bansali na Nzambe ebele boyebi pe basali na Nzambe ebele ya Kinshasa so baye na Paris balekaka na église Les Rochers esika wapi basalaka baevaka mpona lokumu na Nzambe mpona koédifier peuple de Dieu na kopesa matondi mingi epai ya Constant Manu photo ndeko oyo asungi biso na bilili ya papa Emmanuel Botolo oyo na kopropose bino solo basusu bayebi ete mpona kodécouvrir mosali na Nzambe oyo atiki biso na kosepela tolanda élément oyo to mpe bilili oyo bazopropose biso pa ya Koko Dema esalami epai ya papa Constant Manu photo tolanda bon tozonga mpo ya kosisa lisolo na biso. Yes, hey, yeah.
isitwale okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango na beta isitwale nanga okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba mingai nango nazalaki nanga paye nayambiye lokola mokonzi mobikisi nakomi nouvelle créature eye le bon potio naleki kati na mai naleki kati na moto maye memingai te mbonge memingai te yawa salinga bolamu yawa salinga ya Yesu ya salinga bolamu oh Yesu nanga Yesu ya salinga bolamu nalaki mingi kasi lelo ya salinga bolamu oh ya Yesu nanga okausi pisole tangaki na kuse opesi nga pongi yo longoli besoni opesi kimyo yo mokilele mana obakisi esengo na yo koleka obimisi ngai na sali bulu ya kufa ozi mikuma nanga omemi yango olatisi ngai lambe ebongi nanga osuki wana tobakisi kembo na yo koleka koleka nzambe nanga ya Yesu Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Osipopo lumbulanga yo, tango nazangaki ya kolata. Okondisa libumulanga Yesu, tango nazangaki ya kolia. Nazangaki te pana Yesu, nazangaki te pana yo. Tango David aloba uta botama kino akola. Amona tie moyenge benya kelela ngala kelela kite ya salinga bolamu ala tombodi yo ya salinga bolamu ya Yesu ya ranga ya salinga bolamu oh Yesu ranga Luka kipe lisungi ya mokili apusinga mosika balobi na kokite akoma kipe sije ya licholi yoso pona bilaka na yo otalinga na miso ya ngolu mokelinda yebi valere lokona ye naza motuya na miso na yo papa ala yo komisinga ye bato batalinga bazokamwa ezani nyango omemi mikumba na ngai okomisinga ye masiya nango komisinga yo soki batalinga bazokamwa ezani nyango Yesu yo komisinga ye Samba Israel Yesu yo komisinga ye Masia ye Kutu mwajikushi ya bena Israel mujikenga to Tujini jijingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba Mujikenga jabu bakabiki la Yesu Wakabatumina chakaba sumbila Nyoso bipa Yeso yo Ungeza na bipa Yeso bipa Yesu Oh
bana baka balola kaninga ninga kakeni bukola tokubala kwa Yesu ikenga kakeni bukola to. Voilà nzambe nde apesaka nzambe nde azwi ndenge nalobaki na makomi elobi ete tolela na baye bazolela mpe tosepela na baye bazosepela kasi makomi elobi lisusu te ye me Yesu Kristo ya Nazareth azali bongo mokonzi ya ntango peu de circonstances. Il est le maître des temps des circonstances. On n'a pas le choix. Tozaka kana pour agotato la bonzambe na eko remercier pour la circonstance. Je pense que sur cette terre des hommes, on est tous des passagers. On est des pèlerins. Na sepela loembo o mama lombongo ayemba. Na mokili o ase tozana so ba pèlerin toyaka to sali pèlerinage na biso sima tozongi na mboka elaka na mboka ya tata wa pesika tokenda kopema pona kimia ya éternité. Kuna to sanjolaka tokokumisa Yesu Kristo ya Nazareth. Merci mingi pour na mistani so pesi. Merci Jésus Christ Nazareth pour na nyonso sali na musala papa Emmanuel Botolo Zola asalaki yo ozalaki na ye tango nyonso bandeko balandi ya émission na biso na kotonda bino matondi ndenge bozali kolanda biso na kosenga na libota ya papa Botolo Emmanuel bozala makasi la veuve tope bana bazala makasi pe baninga bayeba na ye bozala makasi papa ayevaki asalaki oyo akokaki kosala tokumisa nzambe na tango toyebi ete azali bongo kuna pembeni ya tata azali kokembela ye azali kokumisa ye Yesu Kristo ya Nazareth azwa lokumu mpona circonstance oyo ekomeli bana na nzambe mpona circonstance oyo ekomeli libota na biso. Merci mingi na bandeko nyonso ya église Le Rocher kuna na Paris. Merci na papa Constant Manu ndenge nalobaki toyaka baleki nzela mokili toyaka kaka po tozonga epai ya tata solo liwa elekisaka biso nzela tomona kembo ya tata oyo azali nzambe na bomoi Yesu Kristo ya Nazareth. Merci na bandeko ya église Les Rochers. Merci na bandeko nyonso oyo balandaka biso na kosenga bosabone massivement awa na Kilongo TV. Merci mingi. Je pense que ba programme ya bobseki yango ani epesami samedi oyo na 9h culte moko munene ezali na église Les Rochers bongo na 15h animation ekozala bongo na cimetière ya parisien babengi Saint ouais na peut-être na benga ngo bien na cimetière kuna na Paris bomoni pe bakomi yango wana tokuta na bongo biso nyonso samedi na 9h na église Les Rochers bongo to lela ndeko na biso tokabola mawa na libota na ye pe baninga na ye. Merci na Nathan Kifuta, merci na Koko de Mazasi Mabilili, merci papa Manu Photo, merci pa na yo, merci na bandeko nyonso ba soutenir biso ba na Nzambe ya moteto kabwana na kotikela mino bolanda loyembo oyo Koko de ma azo proposer biso tomona nimba la sima numéro ya sika Kilongo TV. Oguse pona koyoka Asile kango nano Okoyeba banjube nango Nabeta isi twale nanga Oguse pona koyoka Asile kango nano Okoyeba mingai nango Nazala kinanga kaye Nayambiye lokola mokunzi mubikisi Nakomi nouvelle créative Hey yeah les bons potios naleki kati na mai naleki kati na moto maya meminga ito monge meminga ito ya wasalinga bolamu ya wasalinga ya Yesu ya wasalinga bolamu oh Yesu nanga Yesu ya wasalinga bolamu mingi kasi lelo ya Yesu oh ya Yesu nanga
usi pisole tangaki na kuse opesi nga pongi yo longoli besoni opesi kimyo yo mokirele mana obakisi esengo na yo koleka obimisi ngai na sali bulu ya kufa ozwi mikuma na nga omemi yango olatisi ngai lambe ebongi na nga osuki wana tobakisi kembo na yo koleka ekoleka nzambe na nga ya Yesu Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Osi papa lumbulanga yo, tango nazangaki ya kolata. Otondisa libumulanga Yesu, tango nazangaki ya kolia. Nazangaki te pana Yesu, nazangaki te pana yo. Yango Dawidi aloba uta bota makino akola amona te moyenge benya kelela ngala kelela kite ya salinga bola ala tombodi yo ya salinga bola ya Yesu ya rangake ya salinga bola oh Yesu rangai nalukaki pe lisungi ya mokili apusinga mosika balobi nakokite nakomaki pe sije ya licholi nyonso mpona bilaka na yo otalinga na miso ya ngolu mokelinga yebi valere eloko na ye naza motuya na miso na yo papa tala yo komisinga ye bato batalinga bazokamwa ezani nyango omemi mikumba na ngai okomisinga ye masiya nango komisinga yo soki batalinga bazokamwa ezani nyango Yesu yo komisinga ye Samba Israele Yesu yo komisinga ye Masia ye kutu mwajikushi ya bena Israele mujikenga to kujini jijinga ni jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabiki la Yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyonso bipa Yesu ungezala bipa Yesu bipa Yesu Muchina chadikenga baka balola kaninga ninga kakeni bukola tokupala kwa Yesu ikenga kakeni bukola tokupala kwa Yesu ungezele pipa yaza pipa Yesu
koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV. Kioka Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyoso Kilongo TV. Bisous bye.